Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Esengo ya koyeba ke bozalaka ebele ya kolanda magazine na bino bo préféra KNB Kinshasa na biso. Kino ebele bakanisaka pona kosala tourisme, il faut bima libanda ya mboka okende Dubaï soit Paris. Or awa pe na Kinshasa sur place soko lingo sala tourisme, ba place eza ebele. Bolanda réaction ba kinois. Parmi un des secteurs clés, il y a développement en mboka. Ils ont permis biso to yeba mboka, hein? Toyeba richesse mboka na biso, ba lieu touristique à la Kinshasa wa ezali ebele. Eza penza importante, mais eza pas important peut-être okende Libanda que ne peut découvrir Libanda. Tourisme eza kaka na Dubaï te, na Chine te, pour na valoriser pe mboka na biso, il faut to sala kango awa. Par exemple na site ya Lukaya, na Mimosa, à Maluku, donc partout. Beaucoup tambola. Tout ce qui est dans Mboka, et c'est le monde bien. Ici que c'est belé, c'est les mêmes fleuves Congo, on a même Kintuka, même Bamboudou, tout ça. La région de Congo, Kuna, Matadi, Bamwanda, Basamba, même les alliés, on a monnaie, ça va. Tourisme Zali le fait, il y a que Moutou à se déplacer pour aller découvrir un autre endroit où il faut apprendre quelque chose ou bien où il faut apporter en plus sur ce qu'il connaît. L'environnement. Na Selembao, Olingo comprendre qu'est-ce qui se passe dans le bon marché. C'est un tourisme. Toké Maluku, Toké Nsele, Toké Menkao, Toké Nabachut, le Lukaya. C'est aussi un tourisme. Il y a même les enfants qui ne savent pas que, par exemple, le train c'est quoi. C'est un tourisme. Volandi bakina ndenge balobi biso na kanbe to kosenga na bino bakina boye baka tourisme pour na kosala ngo ezo senga te okende Dubaï, France to Paris. Awa pe na kino ko kosala tourisme o mabana na yo quelque part ba site touristique eze belé na kina o comme mabana pour ba découvrir ba place no ba monate. Kin et l'équipe partout. Na Kinshasa soki mbula ebeti batu ebele ba komisa yango prétexte pona kokima musala yango KNB eluka keyeba soki mbula ekoki kozala argument po mutu aya musala te. Les motifs mutako kima musala te. Les problèmes apparaissent. C'est pas n'absolu to lingi paresse to lingi nde ba congé trop. Ouais, ça dépend mutu pe akoza na maladie akoti na azeli mbula so esili azonge na musala za problème ça dépend mutu. Mbule eza motif te po mutu akima musala eza musala mbule pe mbule ekobeta tango ya okende musala soki ezali okokende na yo musala okotika musala teke po mbule beti eza raison te po so mbule beti okima musala soko lingi musala na yo ate si na 10 heures okende ata 11 heures ata 12 heures nyonso okende eza penza raison te soki mbule beti eza synonyme okima musala te. Nous avons se préparé depuis longtemps. Ce que les bêtes ont maintenant parapluie nae ou soit à l'art même imperméable à qui musala donc aucun m'a jamais musala en Colombo. Vous là, ils ont raison de prendre muta s'absenter parce que pourquoi ba prévoya ba bout na ba imperméable. Bon on a ba province musu ba région musu ezali que mbule bêtes presque chaque jour. Donc mutako ken musala te azango ken musala parce que vous les bêtes aki non. Moko esalemi na ville ya Kinshasa que ceux qui célébrité à Koufi okomona basi ebele ba préféraka kotika musala ya ndaku journée wana pona kokende matanga ata soki azalaki na lien moko te na mutu oya Koufi. Bon sa place yo wuti ba bia fo bima fo bon sa no bi place o wuti si moke bi sa place o ta netinga bon la ti propre bi place na tiri kuna na ti ko salite e simbate
faut na tika place na vandi eza propre propre mutaye ba kende ya lati bo c'est que place avant na eza propre te na bimi saleté te na la muka 5 heures na za mama bana misato na la muka 5 heures na kipe bana na ngai na partir à 8 heures 9 heures de na yo bima na kei ça te ndenge a mone la cahier na des missions na ba théâtre na ba musique na ndenge siko asepelaka na makasi yango mona ba filming batiki ndako abongisi esika o ya nyonso abongisi esili ale ake na matanga na ye eza tozomona ngo lelo eza même na bandeko oyo baza ya mabala bandeko baso baza ya mabala bakomi ko confondre plus barole na bango na ndaku misala na bango na ndaku abandonner même bana na mubali o akoko lambela to asalele po akende kaka na bamatanga plus bamatanga soki mutu akufi bo commission lokola feti moko boye na yebi certaines ba filles oyo bazake azo déranger vont même mubali na sombele lamba so asombeli lamba te bolingwana ekoti mbutu oyo bazo bima na ndaku na bango akomboli pa même ndaku na bango asali musala na ndaku na yete na basi ya mabala y compris atiki mubali na bongiseli ata mesa te na nde mubala na keko bima na simane ayebi ata te mabimi awolisa ke matanga bouti kolanda ba vie ya bakinois yango biso na kanbe mingi to kopesa conseil ete kokende matanga ya star ezala ngo mabete mais avant kokende yo mama bongisa na no sika penda kuto activité na yo Kinshasa et l'équipe partout Kanbe luka kiye ba batu oyo ba limbolaka soki pasteur azote ya bakoki ko benga ba interprète to ba traducteur Kinshasa l'équipe partout KNB to kitaki sur terrain pona kotuna ba kinois mutu o alimbola ka pasteur soka zote na munoko mususu ba benga kaye traducteur ou interprète boyo kande ba kinois ba réagir pe pasteur fidèle à conclure limbola kana eza interprète te eza traducteur pour traduire oyo pasteur azo loba ya zo traduire na ndenge mususu a interprète te to tika erreur wana interprète to ba konfa be eza ba mabe makasi na ndenge totanga français traducteur azali moto azali ko bongo la maloba interprète c'est la même chose il y a des mots mais est-ce qu'on a biso na ndenge ba congolais to bengaka aza interprète aza ko interpréter ce qui dit le pasteur tout dépend ya moto a sepeli ya benga interprète et dépendre na ye ou pas sepeli ya benga traducteur et dépend de peka na ye le démon interprète et traducteur ils ont trouvé source nango en français et ça dit presque la même chose. De quoi azali kolimbo la pasteur na langue songolo kotia na langue pakala. Ça de quoi azali rendre prédication beaucoup plus claire, beaucoup plus facile. C'est vraiment pas trop exact science. Il y a un peu du divin, il y a un peu de la chrétienté, il y a un peu du ministère là-dedans. Ils en ont bon zambe na kati. Or traducteur c'est pas quelqu'un qui a nécessairement la grâce de Dieu, le don, c'est pas un don. Interpréter ça c'est avoir un don. C'est la différence. Traduction ou traducteur, c'est juste la science que j'apprends, les capacités, les techniques et tout. Mais dans l'interprétation, il y a plus que ça. Il y a aussi les dons. Il y a la grâce de Dieu là-dedans. Magazine Nabino et Luka Keyeba façon nini ba maman maraîchère ba entretenir ka ba légumes na bango pour la côté que la ba client. Ok, uti ba ko ndenge yaka wana yaka na mabele nango. Natoka maika na pompi ba pompi otozosela bandako yana osukola na bassin toza ba bassin so to soma to sela ka etikala na ba dépôt na biso wenze ona osukola ndunda basala mabe makasi eza vraiment déconseillé lo basala ka pondu na mamba sokola na maya kala est-ce que bango pe balia kango sokola ka na maya njili ba jardinier kuna pe bazwaka maya ko supa mikala na bango kana maya njili ozo sokola salité zotiola kudu nano kudu yo ningisite yango moko zo kitsana maya wana ezo sokola ma propre to sokola na maya munene njili mayo utaka njili le kanti mapela to sokola wana to somba ku bon ndenge yebo isoto ye na ngwana wenzi to somba ka mai ya pompi to sombi mai ya pompi babasi yango to tela ba mai ya pompi tango koya ozwi yango otandi odindisi neti bamatembe to sokola te to buka ka bongo to ka pasango na wenzi en plus yo mto sombi biloko faut sokola ndunda bien po ezouta na mabele il faut sokola ngo bien na mai na sokola kango na mai ya njili eza ndunda moko donc soko lambi yango to tuni bata pemeli ba expliquer bino
pona uta bisika te ke ona sombaka na ba wende ona sombaka na ba lemsu ba kamba nini tenga vana sombaka ndunda na ngapenza ya njili seko maf ba o ba sokola ngo na kalamu mbala moka yeka koteka eza mabe po biloko tozolia il faut ezala propre bolandi bino moko ba mama ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB to kosenga na bino ba mama boyeba ko sokola ndunda na ba mayo eza approprié pona ko éviter maladie ya mesal kin eleki partout. Tosalelaki bino enquête pona koluka koyeba ba jeune fille na Kinshasa soki bazalaka na culture ya kosomba maputa tango bazo changer ba garde-robe na bango. balingi koyoka te ata moke mpo elateli wana ata biso bamama toyoka soni na elateli oyo bazolata bazotambola mutakala ezosepelisa biso te tolobeli bango tozoloba mikolo nyonso oyo bazoyoka te ifale bakota na baeglise oyo basengeli kolata ya bien ata pantalon ndenge mwana alati azokunza maboyo monika silipa nyonso libanda ezosepelisa biso te wana dépendre mutu na mutu neti ngani na zabo ngaso na zimbongo na ngai que na lobi na somba pantalon na nga ou bien somba crapi na nga ou bien so inde na mwasi na pensa na liputa ezaka te ke tozaka basé na ba pantalon te maputa sala biso bien so pour ti liputa ma pa dignité bo mwasi vo mezo monana maputa ezaka bien pona ngai na sonja pa na somba ngo pona za na ngopeki c'est normal les alara parce que toza ba femme congolaise faut la peine à garde-robe maputa na biso ekoyeko monte ke toza ba femme congolaise pour na pesa pe nzoto kilo pour monte biso ke to ba maman vraiment ya poids so la tili puto za na garde-robe bombiango et ezala bien protégé pourtant obima no et m'appela kitoko makasi ba normalement moi si vraiment o aza congolaise moi si vraiment mi pesa kilo assez a faza na maputa na ye ba maputa za te ke moko mi balé mais faza pe na garde-robe na za ba maputa na ye midèle peu différent wa bandolata même na ba cérémonie monsieur senga ke au présent au bima le roi ba maman ou bien la cérémonie monsieur ezake ezosenga vraiment le roi est responsable pour ça la bien mon robot ozomona ngeno bazolata ka ba pantalon moko boyo na ba combinaison na bango ozomona ngeno alingi biloko wana liputa kuta yebi ko kanga ngote ba yebi culture wana te ozomona lelo ngeno bazolanda kaka moi musicien moko basalaki moi kola lati bango su bazolinga ka biloko wana tandis que liputa ba yebi kuto yango kutu te ba génération eleka ba ko ba mama wana o ba bota biso ne bango ba yebango o ya siko biloko na ba yebango te. Donc moi si faut ala ka na pantalon te pantalon ils a vraiment mutu so comme on a pantalon ba on a moi niveau moi bien te mais so moi liputa pesa moi 6 kilos donc moi si nyonso to bite que faut ala ka na liputa faut osangisa ka liputa na pantalon nyonso wana c'est important pour moi si Bouti kolanda bongo réaction ya population na miko ya KNB biso tokopesa mingi conseil na bandeko na biso ya basi ekozala malamu mingi soki na ba garde-robe na bino bo réserver place ya liputa pona ko garder image ya femme africaine Kinshasa et l'équipe partout. Caïman, c'est un maître de stage ou un parrain de stage. On ne parle pas de Caïman mais de parrain de stage. C'est un avocat inscrit au tableau et qui apprend à un autre avocat, cet avocat doit être stagiaire, à intégrer la profession d'avocat. Il lui apprend les règles de base pour intégrer la profession d'avocat. Rubrique na bino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka bolanda ndenge bakino balelaki sœur Marie Misamu kasi mutu na mutu alelaki ye na ndenge na ye misusu balelaki ye na façon na ye ya kolata misusu ba supportaki te bakweyaki na émotion bakino oyo pe bazalaki wana sur place bazangaki maloba te na micro ya KNB. Nous sommes venus rendre les derniers hommages à la sœur Marie Misamu. C'est un sentiment de grande tristesse. Nous avons perdu une grande dame chrétienne, mais heureusement que l'artiste ne meurt jamais à travers ses œuvres, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que je suis vraiment choqué. Je suis triste.
Vous voyez cette multitude, cette marée humaine explique tout. Et c'est une grande dame. Une dame qui réunissait tout le monde, que ce soit la musique chrétienne, la musique profane, le théâtre, la comédie, tout ce que vous voulez. Elle était là. Elle était là. Mais Marie Misamo a confié un témoignage a comme immortel a tiki ba œuvre et belé to kolinga que tango yoko kufa bakanisela yota na mwanika moko ya kitoko. J'étais en Europe, na 4 voyages en Europe. Je pense que toi qui es la délégation de mission chrétien, on est arrivé mercredi pour la relaxer attachement au Salaki. Ça fait plus de 10 ans. Accompagné dans la province de Belé, je pense que la première chose qu'on a remarqué par Naïe, c'est une femme qui était prête à servir. Deuxième chose, elle était polie. Elle avait la politesse, respect et pas yabasa l'ensemble. Troisième chose, c'est qu'il m'a sangisa. Même race na ba oya biso, ba race fingama, nengo uchugoloba. Bato balinga vivre na bato mokili, kolia na bato mokili. Moi je pense que lelo et puis si raison résultat yango yo. To la contre biso na biso, wana ezali na impression. Bato ba pesa ka toyoka na kate, ou to solo kate. Mais yaka na kati na komona ke to solo laka, to yemba ensemble. To sala ka banzembo des fois ya mboka ya paix pona kimia mboka na biso to sanganaka. Bolingo eza na kati na biso. Biso pe to ya bana nzambe. Na asi boyebi yango nga naza catholique na bali na Notre Dame na kumisaka basali na nzambe na yebi nga naza mosali na nzambe nazwa baptême donc musala na bango ezali kozwa ba âme oyo eza perdi eza te kobenga na biso na belela nzamba badevieye ngai nakende ko wapie okeye pa badokotolo balobi malade na yo Izana qui cité. Puisque la calme européen ça conseille qu'un artiste et musicien chrétien en tout cas à la prochaine occasion c'est muta kufi bon honoré parce que ce serment ça m'a dit que à kokufa alingaka bongisa liwa nae ole ke ba désordre ezala ndenge salami lelo Kinshasa et l'équipe partout. Merci Bakinoa na ndenge bozala ki ebele ya kolanda magazine na bino bo préféra KNB Kinshasa na biso kin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya